basali ya nzambe baotambola na vie ya débauche, vie ya lokuta, vie ya bafaux prophétie, vie ya mankiona, vie ya kibonga yoyo. Je suis un grand prophète. Ça lolendo. Nzamba zoluka bato ba yebite ba yeba. Nzamba za na posa ba connaître. Nzamba za na bato ba yebi le côté. Nzamba za na besoin nango. Bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'information ba artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe. Oh Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vient pour les siècles des siècles nous disons amen. Shalom, bonjour, bonsoir. Et na air nyos bo boyambi biso na kati ya chaîne biso to na TV na biki bato belé ta mona ke longi ba bia annonce ke aena ne loko ya sika. C'est votre humble prophète Samuel Eric kasongo oyo bolinga mingi na kati ya ba émission na bino malamu ba invité ya malamu na baki ke tant autre combien temps moko ya connaissance o pena na lobaki yango très bien. Donc, Maman Anna Kalamba, que Dieu te bénisse beaucoup, l'initiative, Malam, Yetolo na TV. C'est une chaîne mot chrétien. Na olinga ming ba chrétien, mais vraiment, en tout cas, beau s'abonner, moi, parce que comme la taille à connaissance. Et encore une fois, merci beaucoup. Na concernant l'ingami, na komba papa na Carlos Kalamba, mobile, ya Maman Anna Kalamba, nzamba pambole garder du temple, et puis moi, ça me compte. Maman Anna, bana nyoso, Maman Anna. En tout cas, bana nyoso. Bana nyoso. En tout cas, nzamba lola apambola bino davantage même bano bina sama konanga nzamba pambola bino ainsi que na bosanité Claudia Panzu et Bapanzu couple Gérina maman Gisèle na kata France nzamba pambola encore une fois na komba Fabrice Bilele na madame que Dieu vous bénisse beaucoup Sanda Djangi nzamba ya lola amo na père pambolo église na linga mingi nouvelle alliance na Kitambo les pasteurs Trésor Ngo Mafaya nzamba pambolo les prophètes Josué Pembe Nzamba pambola papa na biso Abraham na wapi depuis Matadi Nzamba pambola yo toyami un nombre de Dieu oyo mikolo yo azo ningisa mwa mingi pour ba révélation azui bandoto azui malgré bazo batumso contredire mais c'est quelque chose moko vrai o Nzamba talisie donc tozali awa na le pasteur Israël Nash oyo azo funga ba révélation ya séjour du mort abina séjour des morts. Nous avons deux places. Toi, on a lieu de tourment. Toi, on a Saint et Abraham. Toi, on a lieu de repos. Mais il y a tous aux entours mingi na lieu il y a tourbillon. Babenyango lieu moko ya tourment. Lieu moko ya grassement des dents. Lieu moko mutafa na kimiate. Pourquoi? Expliquez bien. Et parce qu'il y a batu oyo bazo sala mabe. Et là, la troisième phase, ça sera du show. Pour les amakambous que zaminen. L'autre simba babiloko basil. L'autre simba babiloko ya ba tatouage. L'autre simba basi o babeta ka batonga. On va pas ça moi repos bonabo. Ba efen nango wana esama kandenge nini. Ensemble na ye to solango. To bango pourquoi? To bango parce que to faire sauver. Bato ba ça na tatouage ba bongo ni motema nzambe ça limbisa wana c'est pas un problème. Mais bato wana ngoti lelo. On a senga bolims na ngote. Oza yi conscient. To musu ba sango consciemment. Ba efeni ne salamaka. Pourquoi? Nyonso wana to kolobela yango. En tout cas to kolobela yango vraiment. Ensemble avec mon invité Onazana ye Papa zo fungo la plateau. OK, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse beaucoup. L'homme de Dieu, shalom. Shalom, homme de Dieu. Merci. Soyez le bienvenu. OK, merci tellement que au commis muto à la demande maintenant ya bateau. Okay. Donc au saka ningi bazo senga biso à la demande ya bateau. Donc il y a tout comme susu na yo. Je crois ilongi ba yebi yango déjà. Merci. Oui bien mission to sali na yo. Il faut tout ça no préservatif. Et ningi saka.
tosa na yo ezo ningisa. Je sais pas mon habité tant que yo mozo o fana o réaliser ba mabloko oyo. Est-ce que y a un langage moko codé que l'Éternel Dieu veut parler na libota na ye to et pas na yo moko donc c'est-à-dire tu es en train de garder ça. D'abord, merci. Je bénis tous les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde. Je bénis aussi les serviteurs de Dieu bazo soutenir ngai. Naningina loba papa motuna na yo ebi papa. Tant on zamba pesa hinga révélation ya préservatif et zela qui bien. Mais tant on zamba eko pesa nga ya séjour de mort. Zamba déjà pesa hinga que non message que no pesa na aux insulter. Ils ont battu ba croire na hote ils ont battu ba ofinga yo et précisément comme mutu moko ndo tanga wana aux insulter na minimizaki mukola de bosso depuis na message on déjà pas un mois ngoto OK déjà ba 2 mois rumeli yo ndo trouver nga na retard. Mukola de bosso na pesa ka message c'est ce jour de mort na ABC batu que je vis papa aller moloto na finga man bafinga nga ya kotokisa bafinga nga ya kokalinga bafinga nga ya kotumba et je me souviens mon collègue on a la douleur on a la choc et pendant la nuit d'ailleurs je pleurais mais nzambe comment okotika bafinga nga botina ne va bafinga ba maman na ngai mama botina nga papa nga bafinga ngai bakomiti na pola batango so ba ofela boko la bazala kabando ki ba onde bazwa envoutelo ba bilobalo ba meso ba nga kutu passer la mela kabangi o azaki na kuti te la meso kutu bazolo ba bozuye wapi. Donc, Nazala qui tellement incité, Nazala qui découragé. Nazala qui nous tu m'as trahi. Et quand je dormais pendant la nuit, Nazala qui va audible. Nazala pour nous, Israël, je paie tout. N'écris rien, continue à copier sa message. Nazala la moka na motivation mon sous. Si Nazala continue à copier sa message, Nabi Sikani makasi na ngezali. Et Nazala appuyé na yemo konzambe. Nazala bandela une fois pour toutes. Ce qui n'a pas awa pour na mentir na kombo nzambe na rendre compte na kombo nzambo na wakosela makambo nzambe amona na kate ba bia riche en beauté melant en colère na ibi dimasho akanda nzambe te na vila ngasi ekomi na niveau nini bato baza libre ya koinsulter ngai bato baza libre ya kobenga nga aventurier bato baza libre ya loba n'importe quoi pour na Yesu j'aime ça. Alors pendant que chose tuningai eza ba révélation on nzamba zo pesa biso ya liboso azo nzamba zo interpeller biso na conscience ki tuza ba paya na sa moto aba le kinzela to koleka et nzamba telesa biso ke liwa eza finalité makambo te après liwa eza na ba réalité o che pasaka na vie ya mutu parce que nzoto ndi ekufaka mais mutu ye moko o aza esprit akufaka te. Donc après liwa eza na ba réalité oyo molimo wa mutu e kosibir après liwa mutu eza na molimo e kosibir par rapport à ndenge nzoto etambusaki molimo pe tambusaki vie mutu aza lokwa agera et vie eza lokwa eloko nzamba pesi mutu a gérer et angona nzamba zo pesa ngai po bible obi nzamba sepelaka na kufa ya mutu ya masomo te po ebi ba conséquence nini o molimo mutu osani e kosibir et angona nzamba otikela bato yo bazo sala masomo ba se repentir et nkolo memaki molimo na ngala lieu de tourment pour na mona makambo ezoleka pour ngai pe nazotia bino na keba pour bato bazo na so basani ni ba keba do vie eza occasion ko ça n'importe quoi te vie eza opportunité au photo tout saisir. Voilà papa. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci en tout cas, merci, que Dieu te bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Le lot est la troisième phase. Oui. Première phase, vous expliquez biso, lalaki, bis, ok, papa, tosuki. Deuxième phase, tu parler les Kambouyabana. Ok. Troisième phase, le lot est encore une fois. Par rapport à nous, on a expliqué biso, le lot est nango vraiment la phase mususu. Ba mama oyo yo nyonso alongoli zemite. Mais vie akobati la bano baza kokola babeta moi tonga moi ya 5 ans pour qu'ils aient kotate bango pe okute bango pe kuna mama oyo abeti tonga alongoli aboyiko tsa nini abeti yango na ignorance parce que batalisi eke non pona kobota bana mingi te fo beta tonga lelo siko ngata sa ba conséquence nini tonga wana ememaka. Tant qu'on la fait passer na pesaki message pour la mamboté préservatif.
tango bato bazomemela biso préservatif bamemeli biso basala yango publicité ya bien eza mpona ko se préserver mo préservatif euti na kati ya moya ko se préserver balakisi biso avantage mais désavantage balakisi biso te parce que même ata Christ so tolanda balakisa biso avantage na ye na désavantage ya Christ balakisa biso Christ bazala ba désavantage na ye mutu mumbi lobi alakila mamabe mutu aosela nzambe na négligence donc osela nzambe eza malamu. Mais tant que tu as une négligence, c'est comme déjà des avantages. Donc, ma camoufle son avis est un avantage, n'a des avantages. Vie est un avantage, tant mon chose un avantage, il y a aussi mais des avantages, il y a un pesali. Alors, tant que tu as préservatif, tu as un avantage, mais des avantages, il y a préservatif, tu as quitté. Je quand des mailles, où est-ce que préservatif, moi, ma foute, ils ont ma foute, ma belle, il y a des mots. Tant que mon bal azo boaka semence na e, ils ont permettre nini, ils ont permettre semence mon bal ko ta contact na mafuta mabele ya demo directement demo zo ta contrôle. Siko loto na ba dossier tonga. Bato yo akufi na ye babetaki ye tonga to abetaki tonga kanga bana te ayebaki na ete eza péché te. Bato basala masumu na ignorance nzamba tenera bango rigueur te. De prévenir na croix Christ azebi sa tata bi nzambe limbisa bango po bayebi makambo bazo sala te. Donc moto zo sala likambo aza au courant. Eza conscience que ndenge mosusu na moto ayebi te aza ignorant ayebi na ete. Siko bato bazo batonga na ignorance bayeba te ata kufi na ye loba ake na séjour de mort na conduite mosusu tant mosusu longola ki bajemi. Mais ba désavantage ya tonga e yangoyo. Batonga wana ezalaka démon mobimba. Donc batonga ezalaka travailler. Batonga ezalaka travailler tango ba betio der kutu ba hôpital mosu ba opesa ngo gratuit. Boke nozo la bino batonga wana gratuit. Tango ba betio tonga ekangaka mabota. Bible ezolo bani. Et pas Yesu to e pa Nzambe ekomba azalaka te. Tango déjà ba betio tonga okomi déjà directement ekomba. Mais na date moko fixée. Mais comme déjà ekomba osumuki déjà ososai da péché. Osumuki parce que tu es chrétien. Mais comme déjà combattre les seigneurs, anazala qui est combattu. Et ça qui va bien gango va ventir en colo pour na souka la sa grandeur na. Pour ça ma ko se contredire te. Bible dit que pas Yesu et combat à la raté. Oh, si Bible zo batango Lazare bando bela, Christ ya ba ki na kufa te ba gango va ventir en colo pour na souka azwela ngokembo. Alors tango déjà mutu abeti tonga po abota te, akome déjà et combat parce que différence ezatena mutu abota ta comme déjà et combat. Alors pour mes amis tango déjà babeti yo tonga osumu ki oke contre volonté ya nani ya Nzambe. Siko batonga wana eza batonga moko za déjà travailler na monde spirituel. Alors tango ba robeto tonga et loko bezo tonga yosani elimwisi makila na yo ya ba période moyo mona règle na yo ezate. Tonga wana eza la capacité ya komela superme ya mobile, eza la même réaction na préservatif. OK. Parce que préservatif tango mutu a éjaculé na kati ils ont permettre que au compte en contact na monde satanique yo oboka na oboki na yo préservatif déjà ba identifier à partir superme na parce que na poto ba ça la test ADN na superme za identité à mutuye moko c'est-à-dire ezabo moto na ba poto ya parce que musuku bateka ba superme ya ba meti ba superme ba noir so sombi ba bine ba finir pose wazemi donc superme za identité za mutu mobimba. Donc, on a un résultat, il y a super ma parents na biso. Voilà. Alors, ton a la même réaction. Si moi je opère aussi la préservatif na mobali, ça peut avoir conséquences. Ils ont compliqué ba règle tous les règles et compliqué ba règle na ba date na ya. Il y a ba règle, mutu musari régler les 5 euros régler les 12 et compliqué, ils ont déjà mon ténèbres. Alors, tant que tu ko ba betio tonga, ba réaction est après na préservatif. Donc et quand on d'abord makila. Na ebi combien plus fort ba fi ba se déranger parce que on ba période na été. Ah papa nazo régler papa nazo battu bon de la prendre nazo régler. Sur makila wana kendaka wapi. OK. Ni nango ezo sala ke semence mobile ezala na ifete na nzoto na yo. Ezo mela na bana. Ezo permettre na mobile yango ba ki semence ba contrôler vie na ye déjà. Oh, pour démon na meli. Ezala mama mona mumbele akufa nango abeti tonga. Date ya tonga esili makile zo bimate. Mukolo makile bima ebele pe mama na kufa. Pro mezani. Ezo dimine ba vie ya mutu na sa mabele awa. Tongo bomo na wana ba beta kezo dimine ba vie. Soki ozama ye le robot pe na calcul sa tonga.
so oza mayele po eza na sagesse na intelligence so nzamba pesa mutu nyamazala na ngote. OK. Alors mutu akufi ne na tonga na ignorance pour c'est que oya zoyeba sikoyo tango soki ngobeta tonga ayeba ka osala nini osala péché azokoma ekomba des gens. Et puis bana oba ondobotama après ba tongo zwaki ba réaction na bango zalaka mabe. Eza esprit mobimba incarné na kacha mona parce que tonga déjà péché ba nini ba effet. Na zo interpeller bala nzambe parce que zala kiboy. Tango koloko mo memanga kolobelanga mambo etali ba tonga na bonde la binzambe peuple no bana ndoto. Nzamba zo continuer ko pesa nga continuité. Il y a séjour de mort. Sima yaba insulte on a zwaki na limbite ko sambela. Nkolo tele sanga ba inconvénient ni les comme la bato na sama belé bato baza mingi na ignorance. Quand je priais pendant la nuit pour na bana ba shoyo bazo longola ba mpo ba appel ya bana ba chango zo côté ya ba docteur. Et ça kutu na papa na biso mo na France benga kinga ya boma mutu mobimba chela e poison akima kenda France. Donc bato bazo yambola tellement bato bazo yamba yesu tellement detine kinga na lukaso su nzambe papa lokango. Nde pendant la nuit kola ofungola nga miso nazomona bana na kati ya mai. Nazomona bana bazo ngaba bimisa mutu ba kokate bazo mela mai. Mais na otuna Seigneur pourquoi bano ba osani ni? Ba mela mai bi eza bana basho ba beta batonga bazo pénaliser bano basani ni ba botama. Mai wana ozomona moyeba bima eza te baza pénaliser bana ba osani ni bana bazo mela mai. Na lobaki na émission o elekaki boy. Tango na mona ki bana o ba boma bango na mona ki bana ba 90 bana ba tie ba âge na bango na ba mbunzo mais na forme kaka ya ba bébé. Ezala ki façon nzambe abande ko la kisangai pona zoide ya milimo abana nezo leka ils ont réclamé vengeance. Tango mosala nzamba zolo ban kola peso révélation o comprendre les paroles. Tango ba tie ki ba âge na bango na mbunzo za ba âge banenga ba sala awa. En quelque sorte ko la ngai bisanga milimo na bango parce que mutu amonaka Eli azaki okufa mutu amonaka Elisa amonaki na forme ya molimo to amonaki na forme ya nzoto wa moto boye mais azo komaki déjà esprit batu ba bosana te Bible eti na biso na nature et enseigner biso parce que je vis quelqu'un qui alobi que non ce que je dis c'est faux ils ont mensonge. J'accepte parce qu'il y a le bien mais na bato ba finga nga ko le kutu ye ba fanatique ya papa Alain baleka ba finga nga ko tokisi ya ko kalinga ya ko tumba ba finga nga penetikala ga ya roita donc na finga ma non tu évoluer par rapport à ça on a déjà ils en bon fidélité to parce que tant on liomba na makambo yo je crois que tu besko ba fani ko ba ah bon na bita tonga tsoka ça bona boye mai yango wana mona kiwana mai ya fleuve mai ya océan to mai ya kalamu to mai moko ya muke to mai za ba France za partout dans le monde na moni mai na kati ya mulangi moko wa munene. OK donc bouteille yango zalaki munene kwa bouteille ya mayonnaise mais ya munene na kati mai mais couvercle nango zalaki ouvert sikubana bazangi na kati ya mulangi ba osala effort ba bimisa moto ba kote bazo mela mai nenkola zo ebisanga eza langage mais codé na décortiquer langage yango eza bana basho babeta banani ba batonga kokota nena kota ki na mutu ka même ces jours ezaki façon nzamba nga transmettre molimo nga côté mosusu donc nzamba ko utiliser esprit ya motu na ndenge ya ningi ko utiliser pour akene place moko a sala ki ozwa leçon quelque part. Alors na moni bana bazomela mai kola zo ebisanga eza batonga oyo ba mama basala kanini ba betaka eza ka demo nyama mobimba nde avant na kati bomwa mutu nyama azomela kama makila pe la basi eza nyama eza demo mobimba donc ça juste symbole mais là ko ba kotisi eza mamu mususu alors eza nyama mobimba ya vandi azomela kama makila azomela ba super mamibala azomela donc zo ebate autant vola mena démon o benga na ba démon yo mo ko teke na nzela nini ya tonga donc soko yebaki te benga biso to sambela pona yo numéro eza na se wana benga biso et puis nazo continuer ko insister na bana basho batikala balongola bazemi to senga na yo bana basho babwaka bana parce que na bana nazo boko na zana moko akoki déjà 6 mois nazo ki na âge à 4 mois baboka ki na balabala na 4 mois zamba moko peme na église bana na ngaba ke na zoma panda tongo boki mona zolela tukuti ba famille ba chez ba suis réellement ba mbo baleki yete o sala acte aboye
yo sala acte ya boye benga biso yambola yo pasteur opesa mauvais prophétie et kabola ba famille ya bato bana o ba se retrouver na balabala benga biso o yambola yo moto o babeta o batonga ozalaki au courant te o komi au courant à partir message oyo benga biso o yambola nazo continuer pe nazo insister nazo leka pona ko luka beje te soki nazo leka pona kosa na komba nzambe na rendre compte devant ni pasteur ne va ni prophète mais devant nzambo na ko selama makambo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tony na mega pe une question. Biloko omona ki oyo omona ki banango ça dit tant aucun séjour de mort omoni bana mso ba koma banini. Quand le séjour de mort wana omoni sko yo mulangi lokola ya mayonnaise. Toto ki no malamu. Ezaki bongo to bongo te. Eza bongo te. Tant on a qui un séjour de mort, premier jour ba hôtel la première mission moi la bando koloba. Oui. Si autant on commence à baka ya bato bazo confesser. Bazo yambola makambo bango basala bazemi bango balongola tant nazo bondela pona bango pendant la nuit. Donc kolo comme sanga ba réalité mususu. Donc kolo comme fungula G. Voilà. Voilà. Donc OK, merci beaucoup. Et bon alors ba naibité kobeta tonga. Tokomela kisi pour que obotate pose tamoko ya repo pour que bana na bakola bama passer musu basalango ba passer musu batinda pe basalango ba chrétien musu bazali basalango kutu ba mususu aza chrétien mais baba aza matrice moto que na otala moi musu mo likangu na ye mo balongola longa mais bon poto longola te na préféré to beta tonga ata to sena biso tobota na biso te na ebité par rapport à ça na ebité na moi au kiti mutu na se to meka pe ko sola ouais ma pasteur a na 12 bana ma pasteur yene ko te la yebaraté et on a pour éviter pour pe la pe papa pété na on a préféré na bête moi tonga po mais moi louange les comme malam pour que 13e enfant ayate na ebité est-ce que ça ma bé. Et là, c'est que pas là, parce que nous sentons trop quinoa. C'est bien qui est ça non. Alors, nanga qui na le baboye. Bato ba osala contre message yo. Eza bato balingi ekobo. Pona bango meilleure solution ba mona ngona poto poto na biso to sala rapport sexuel en dehors du mariage. Ba mona préservatif mais ba kini système ato. Voilà. Eza na ba parents o ba bota biso kala ba koko na biso. Ba miso ba bota pe baba na 4. Mais ba beta ka tonga te. Batongeza babiloko ye mikolo yo to mona bato mosusu baza na mbongo mingi nazwi par exemple ya Joseph Kabila za na mbongo na bota bana combien maman Olive azwa tonga ta donc mutu mosusu ayebi ndenga nini ya ko gérer po babota mingi te yango bacha ba date mutu aye ba date oh zeme ko simba date ko simba te yango la bana de binzamba pesi mutu sagesse na intelligence ya ko gérer. Donc tant on s'amazolo ba multiplier vous okoye banene no kosa nombre bani no robota pasunga yope obokola bango malamu siko debla profiter ne lokwana batu mingi ba sepela ba ebite na kati nango mutambo izali neti batu mingi ba sepela na préservatif basala n'importe comme na sima nango mutambo izali eza na fille moko otozo bondela pona elelo Yesu azwa mari de nuit abeti nango 25 ans na préservatif azwa mari de nuit na préservatif mobile on a aela ki na butu na forme mokomboso eza na bato bazo vivre pendant la nuit na ba difficulté parce que mari de nous azali azo na nzela préservatif tant azo tala liboso anoka posa mibal tant azo tala ba film pornographique je pendant la nuit so bato balali atika na sala azo tala ba film pornographique et comme tinda bana comme se plaisir mo on est comme tinda sala n'importe quoi ayako bimana mobile moko na sima préservatif asali na ye mobali on après quelques mois mobali on a c'est nini akufi mobali on a koma koyela ye mais la forme ya mokomboso abeti na ye 25 ans c'est que ba boti pe hein so otali maman na boti mo na boité so otali forme na ina mo cha botami aboti différence ezate au moni papa juste pour démontrer batuke to osana mangamo mingi na sentiment pe na ignorance. OK na Bible zolo ba que mon peuple périt faute de connaissance. Bible zolo bana mokanda Galates 6:7 Bible zolo bani c'est qu'un homme aura semé il est moissonnera. Donc tant de choses qui nous sala les sumo conscience nous yebi que ce que tu es en train de faire c'est mauvais au moins que vous allez au courant. Donc apparemment nzamba linga lobela batuni to se repentir. Donc na chan on a profité pour interpeller peuple de Dieu nyos parce que chez nous c'est mi po batu babongo la motema batu nyos ba beta bango batonga ba benga biso to sambela pona bango
bato balongola bazemi babenga bayambola na bato batiela bato bapozo babenga bayambola. Donc message oyo ya bana ya komona bana na kati ya molangi na mona ngo na séjour de mort te wana mona ngo après si mangone eza ngo wana eza juste nzamba fungoli je po bana basi bana mibali bazala avertir kitango batisi mwasi tonga eza nyama mobimba oyo akoti na kati libumu ya moto pas omela makila yo yebino lokote ya basanza ya basi puis azomela pe eza oyo ezali ba papa eza na donc aussi longtemps na zobonde la pona mboka na eza mona eza na eloko moko eye na mboka na biso ba banki moko yawa soko chembongo ba ozong selo avec intérêt koleka mbongo yo tchaki et wana to revenir yango eza ba aza bazoteka garde voilà donc garde bilo mo bongo to revenir sur yango to oya nango ko parce que il y a beaucoup de pasteurs bakoti ngaku dia ba proposer nga mais na osatika capacité donc na osatika capacité donc pour moi ça bana nzambe nyoso balanda biso ba hésiter te ko benga balanda ba charlatan te o bazoleka non aventure non azolo ba aventure ngai azolo ba tango azolo ba bongo azo décourager yo po benga te okufa bongo ozomona donc azo benga nga aventurier pour nga azo benga nga aventurier pour na yo po o se décourager et ça na bato ba koleka pour pas contredire message ensemble pour na ko décourager yo et ça na bato ba koleka soit déjà basali ensemble po ba lobela ngate me po yo ka oza la décourager bato nyonso ba continuer ko benga bato bazozela ba continuer ko benga nazo bandela pe je confirme na mona papa ale moloto na séjour de mort na koki ko défendre message nga na mona quitté pas mais ezaka na séjour de mort mais de tourment. Moi j'ai vu papa aller moloto et ça ainsi dit l'Éternel Nzambe ye moko a défendre le message après ça kingai ngana ko bando le katela bando défendre le message ngo ça vrai et ça ngana leki na pêche ainsi dit l'Éternel pe na ebishio et ça vrai bon mari misam na mona nga ya marité na mona nga ya marité to ba mamna sentiment na mona nga ya marité et puis na somba ba céder papa aller moloto na sambela pona donc na sambela na banzemu ba papa wana mukolo oya kufaki na lelaki ma miso evimbinga pa na biso ba simon na lela makashi omoni même maintenant la loi Moïse parce qu'on te dit biso ko pe sa faux témoignage pour na mutu na ngina interpeller conscience abatu ba jera batu na apparence très bien zamba zolo baboui alobi vos voix sonne pas ma voix wana nzambe zamba zolo ba vos pensées sonne pas ma pensée nzamba mona ka ndenge moko na batu te mais ezaki façon mon nzamba abena kinga ya ko mona batu bazana na double casquette parce que ça ba détail to kota sous oyo zoninga to simbate simamoteli ba cabal de juif donc cabal de juif bandimaka pour le meilleur et pour le pire ba kena ko zango na Israël la mire ya lamentation so ke na Israël za la mire mo benga ngo mire lamentation et ça temple on Salomon tongmela ka nzambe siko mire e kuya emetikala ndambu lokwa Salomon seki nzambe eza la muta uti na mboka ba pa so yaki ayiko sala sambo yo kaye ba chrétien mingi ba kena ko sala prière kuna na mire ya lamentation so ko ke kuna ne ba proposer siko za mosala nzambe ba koto na cabal de juifs alors ba représentant na bango baza awa na kine représentant na bango baza na kine ya cabal de juifs bandi maka eloko nzamba loba pour le meilleur pour le pire la mariage oyo ezalaka reconnu na bato nyonso cabal de juifs bazwa ngo shiko pasteur oyo andimi pe mwasi na ye aza au courant soki pasteur on a kufa après quelque temps faut montrer ça nini alanda so ipoza moyembe côté cabal de juif so ko kufa après quelque temps mosa ko sani akolanda ton dimi kasi ndeko ngo kufa na pozo ton dimi moi si na kufi na nini kasi pa kufi be mona muke na ngi juste na interpeller ba to mona ngo pe na limité oya kufa après quelque temps mosa c'est nini alandi onako zo mona ba père de réveil ngi so ba benga ba père de réveil o ba mi benga ba père de réveil ya RDC la plupart baza ba divorcer parce que tango basi ba ko comprendre que mobana nga kota kabala juif na kufa ne basi basani ni baboma libala do ba pasteur mingi ya minene boyebi na mboko baza divorcé suite ya kabal de juif habillement na bango mingi pesa la kanzamba la pembe faut travailler mingi français obenda attitude maloba mo botongo ozoloba o pena o euti inspiration za ba force ya kabal de juif nzamba la pembe bango ne ba pesa ordre de l'autre na jour ya bling bling bana nyoso bolata église bolata pembe zalaka ko célébrer esprit wana ya kabal de juif ba c'est la rapé mingi ba mouchoir ya pembe tango azo chamo ndimi loboko na muta zo yiba étoile ya ngomoni mingi akangama na église mais vini avant sakate ndeko mona ba église na bazalaka mingi na bato
Pe diable appelle ça passer dans maloba convaincre bato basa nini bandima. Si ko pasteur pas profiter ko lia bandimi. Si vous en avez une église il y a 2000 pasteurs, il y a 2000 bandimi. Tout il y a 1000, tout 1500, ça on dit moi ko mo sentir exaté. Alors si ko va passer ndo zo mona ba oza la mingi banani ba divorcer mais moi so animi ka ko za ba ne bongo mona akufi o asali nini alandi. Mais bato akufa mingi za liboso mibali akufi moi si alandi. Bon moi déjà ba grand homme de Dieu oyo baki baba benga mama kanto de Dieu o alimete akufi moi ça alandi o amoyembe akufi moi ça c'est nini alandi. Bible dit que ceux qui bondimi parole te même ata na tirer ça nini ya enseigner bino ata na tirer enseigner bino papa to mona na ba famille que non moi na moko akufi ba trouver on normal tant mon ami bala akufi no o eta susu normalité ba comme ko ba bani na ngo sala il est bala o mi balé nde ko akufi to numéro normal moi je suis akufi mon amoké akufi nani o alimete na maki ba on séjour de mort papa akufi bon maman akufi nani. Très bien, je crois que continuer ici je oya banani ba côté na kabal juif ba pe manana ba côté te à côté de tebiso ba signe poto to yeba wana pena to fanda au de tebiso ba signe poto yeba et puis au découvrir est-ce que église yo sambela wana na ba pratique na est-ce que au moins que ça côté to na côté to yeba autant comme mutu te pardon autant comme mutu au pesa biso ba élément na ba signe yoyeba a des fois peu gros appel sœur gros appel maman parce que gros appel même soit des fois côté par influence que pas même ba côté par influence il faut faire attention nani wako kambana na gros appel na yo na biki na poto mumba to la église malamu comme na mema kende kuna et na bonda cadré donc papa M. Carlos Kalamba a gardé du temple retour yem na retour à la parole yep na zongi sarbat na parole yé li sécurité. Et puis na mama biso ana kalamba l'évangile international kende yoka bango na kati ya poto bazaka bango bonzambe za biso na Afrique tozana biso na chazali nga nazali on est là tozali papa na Barcelone mo papa ele molo taza moko ba méchant ngaki makasi azaki na bomoyi na so défendre message ko la pesa ngate ponzamba ko défendre message na ye moko eza pe na ba appel à bato nga ki ba confirmer ngo c'est vrai ba monsieur ko ba kepli le ba azala ki chef coutumier azala ki mongala mais aboya ki ngo en Équateur. Oh. Tango bakundier pendant la nuit ba ko sala ba cérémonie ba sala ba chef coutumier na cimetière métropole. Pour récupérer bloc na bango. Nzamba pambola yo. Oh. Ha. Bon, on a eza ko engager ka ye na mon le noble français c'est qui on a eza ko engager ka ye moi bisoto kota kuna mambo belé kuna ezaliti eza ko s'engager na ye la vision c'est une vision nous pouvons pas côté mais la vision mais nous devons examiner ça parce que même na service na makokufa et dépendant na nzambe dayeba amna yo kenda wapi au moins chose mo santu metanga kufi amne quelque part want to juger papa apparence Dieu regarde le cœur mais les gens aime ozali nature ozali komona boye ya mu batube ba côté na kata lolenge batube ba côté l'église parce que l'église eza kitoko eza bona boye mais aibite lo ni le kakuna na kati là biso to ebité moi je sais il y a une église moi eza munena otanga kombote mais église wana kende mwana ngamo mo sabi papa na longo na église wana parce que nzoka kuna système ba lesbienne ezala na ngabinde mona ba choriste wana ba yemba wana donc balinga même chef wa chorale wana chef de la chorale wana alinganga pa bimana femme mariée moko ya batu cabale des juifs. Ah, cabale des juifs. Ah, donc babilo on a des fois tu yema un peu moi batu belé to yebi. Chef ten ya église, oya awa kamara une grande chorale, c'est un lesbienne abali chantre moko et chantre moko bala penza, tango bala yeni concert na bango o nzoka mobali na ye. Une grande église to tanga kombote mena soutien kaka na commune na Lemba, na suki na ponga alobaka nanga. Na tango comme église te. Donc, oh, mon a qui simbise geza, ils en ont eu. On a interpellé conscience à Bassanza Memki. Nous avons interpellé Bassanza Menyos, Oyo, Bazor qui paye ma somme na bango en qualité de serviteur de Dieu. Mikolo va passer à Bassanza Menagene. Très bien. Ah, Yesu. Donc, moi, mon sang, Bazo me la gaine comme païen. Amélie a gagné, bah, je vais les caméras comme au théâtre. On ne se manque pas de Dieu. On met le whisky. N'a rien interpellé Bakubasa Lanzambe to sambi sama deux fois. Donc vaut mieux que tu n'engoies qui n'a pas qui n'engoie bon le motema. On ne sait pas makambo kolega n'engoie y mopagano. Basa Lanzambe na ba boîte. Basa Lanzambe na basi abatu.
mikolo video ezaka ya banzombo ba pasteur nzombo kuna nzombo koto do nzombo na nzombo soko moni bolumbo basali ya nzambe komi dévalé na lien public c'est malédiction ekoti babetaka lisolo ya bolumbo anowete malédiction ezalaka na suka basali ya nzambe baotambwa na vie ya débauche vie ya lokuta vie ya bafaux prophétie vie ya mankiona vie ya kibonga yoyo je suis un grand prophète sal lolendo nzamba zoluka bato bayebi te bayeba nzamba za na posa ba connaître nzamba za na bato bayebi eloko te nzamba za na besoin nango. Merci beaucoup wana torbima très bien nangi juste na conclure nangi na za l'aise na plateau na yo ba collègue basali ya nzambe lokola ngai to sambisa ma deux fois bit na biso principal za bato babongola mitema totika ba boîte basi ya bato bagenete bescroquerie na poto ya basi ya bato baje mabe basala nzambe to bongola mitema to récupérer mokili na évangile yango za mission principale na biso te. Merci papa. Et puis bana nzambe nyonso oya zwi tonga oya longola zemi j'appuie ke makambo na monaki eza ya solo naza na posa ba appel na bino o se repentir o benga o yambola yo moto zwa tonga nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Pendant 10 minutes, likambo moko nana précisé likambo ya batatouage. Pendant 7 à 10 minutes comme ça parce que toujours que dia vers la fin. Au baki pour le likambo batatouage, bleu moi bon mais moni parce que auto yana maintenant tu parler likambo ya kabal juif na kat église. Basul, ba faux de terre, ba plante. Surtout mimi kabelo hein. Ba kabelo. Ça dit on va kiba bas sous beauté té. Kasi on est au lobila. Surtout to bina minute déjà mon buldo ba tu nyonso balinganga. Ba bonde la ponanga ba s'abonner awa. Amen. Ba l'église na kambaka parole révélée. Ba s'abonner awa. Na osenga na mama mukolo chaîne oyo. Mama Anne Kalambai. Mama Anne Kalambai. Comment mama Anne Kalambai? Anne Kalambai. Ezana ba orphelin to bokolaka. Assistance na o mama. Ou assister sur les gens na chaîne parole zoleka Dieu merci. Na mona ki otinela kinga lien mission c'est que qui numéro na ngai na sepeli makasi maman et nazo zonde ta répondre par rapport à ba occupation maman Anne Kalambai. Merci pour la chaîne kitoko oyo opesi biso merci pour la ba chrétien nazo senga bana nga nyoso ya parole révélée ba s'abonner awa bana nga nyoso balinganga libanda ya mboka c'est votre humble serviteur le pasteur Israël Nash bo s'abonner awa Natolo na CTV. Natolo na CTV. Donc tolo na CTV. On a ba nouvelle bien, on a makambo bien. On a ba nouvelle pasteur Israël Nash. Donc mikolo e commissaire na mama na botolo chaîne donc e commissaire na ngai na s'imposer awa. Donc bala nyos nzambe baninga ngai. Bala ndangai awa ba s'abonner massivement. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tout compris dans souka ya notre émission na biso to yambaki le pasteur Israël Nash l'homme de Dieu. Oh mikolo nzamba za ko révéler à chaque fois tanga lali à la muki à la muki nde nkolo pinazo talisaye to kene de molo to kenaye. Est-ce qu'il y a deux choses autour na yé et puis il y a des émissions oyo to conclure yango pour to bande émission sika ya makamwanini oui c'est-à-dire to lobela yango encore une fois parce que pendant ya ba révélation merci na bonne sozo commenter na se ba miso bazo ko encourager ba bien en tout cas oui bazo ko encourager merci beaucoup na moni maman muso combien buta en tout cas kozanga ko yeba liwandamu kolo limbisanga parce que na longola bazemi dozo comprendre que abenga moni ezana masusu basengela ngo bolimbisha nkulisi lokola ya Pierre o anganinga mesenga bolimbisha nkulisi mezala masumu mususu eza masumu ya ba jase ki ndimi ko zonga biloko bato yo nakangaki banyonga bato ndimi ko futa donc na koyambola eza na efficacité moko obengi oyamboli ba pesio ba orientation. Parce qu'offrande d'équipabilité pézalaka. Ils ont fait partie de la repentance. Bah français le pardon c'est une puissance qui libère. Dans le bas qu'il a fait passer que les sous moi mouké n'a mouné les alakati. Mais bah conséquence est différent. Au moins conséquence ya mabe oyo. Oncle la Christ à cela qui Christ comme on a eu
autre Christ Jida. Et qui a qui société pour qui tellement culpabilisé. De zala masumu susu basenga bolimbisi en coulisses, masumu su esenga kosanini ko yambola. Bo bato babete batonga ba pe babenga po bayambola. Bato babeta batonga ba obenga tobondela pona bango. Tosi sangala ya mabeza ba chabo tongana za demo mo mabetu na nzoto. Donc tozana pona ko chasser. So qui siko ba ko beta batonga na ko après si ma ba connaissance o yona comme autre chose. Donc nanzela nanga beba batongana ba beta kango teza demo mo bimba zomela makila pas zomela superme ya mobali. Et moi na o yoko bota après ba faire tonga aozala envoyer to aozala incarner na démocrate na ye. Et nous allons abeli mbongo bimi teti. Donc au moins la barrière sur moi m'a pe boka oke ozala nandako po oboti mona moko aza accompagner na esprit. Donc oyeba kite tongezala mabe yeba benga biso to bondela pona yo moto beta tonga yo moto boma bana oto melikisi ezate ke moto amemaki cantine na maïze melongo no ezande accident olongoli zemi na zolo ba ba sho olongoli zemi na propre volonté na ye accueillir pour anini basala on coulisses pourquoi parce que l'état ce qui pas yebi ozala arrêter. Parce que pas des crimes au milieu des gens moutou. L'état sur Ebi, on va passer en coulisses, la docteur peut banga rapport, ils ont un problème. Mais ils ont différents oh azaki na zemi akwei zemi bimi ou les a yete. Ils ont un hôpital, monsieur na bibi na hôpital le ngola rapena ba 6e. Na bi hôpital ngo ezala ngaba na pesa venité. Ou les a ba hôpital moko ya ko dénoncer pour l'état kanga bango. Ba juge à l'état parce que ba juge peut baza ba serviteur de Dieu. Voilà papa. OK. Merci beaucoup ton numéro de téléphone ainsi que quelques salutations. Numéro de téléphone ina pesa. Pona bato bangi ba yambola et pona bato bangi ba sunga ba orphelin auto bokolaka ba orphelin yoza mama na bango yoza papa na bango nanga pesa numéro de téléphone pour tout la ngate suki nazo bala na mte pona nini otu nanga âge na ngate o est important benga na makambo eza très important. Mon numéro de téléphone est plus 243 89 72 32 229 eza pena si wana plus 243 89 72 32 229. Merci. Merci beaucoup. Je crois Lelo, comme a dédicace pendeza penate. Donc Lelo, toujours keka boy. Nzambe apambola batu nyonso o bazokota. Batu nyonso bazokomate. Batu nyonso bazako encourager biso. Bato nyonso pe ba komate ndenge malamu. Bato pe balinga biso na balinga biso te. Na mangam nyonso l'opposition zanga te. Même yemo Nzambe a un opposant comme le diable. De son akati a vie au tambolo moni opposant zate c'est-à-dire ba Nzamba zate. Nzambe pa na ba yinae. Donc rien n'empêche que peu au rose pe moini. Mais na bi que chaîne chrétienne. Biso awa norid. Biso a juste ka totomola ka Jésus pe connaissance biblique. Tobi boy. Ba sambela mi pono zo kwa o innocente. Changement zate. Pour innocente pour zemi wana olongola oreno santé basala pona ozana tonga mama pasteur babeta otonga yo mama pasteur babeti otonga mama pasteur mama prophétesse babeta otonga et puis la prédication sur mama so lingi obota mingi te il faut yo tonga na mona mama pasteur ngai na mona otindika mwana no babeta otonga pa matrice ya moto moi qui nous sala o me on na kati ya mabe c'est le temps yango Nzambe alingi en tout cas changement. C'est jour de mort Rezali ke baba na ba soufi banana babi ke banana bazana kati ya na mulangi ya mayonnaise ole ba me ata mayonnaise ba me la mai lokola mayonnaise tala kaka o faire nyoko la bana pa ba inosa pamba na ba boy yo sola kindumba colis keba yo za plus dangereux na mutu o sala ngwa live ke ya colis na mona mutu susu ba botia na kati ndako pour en colis keba Jésus revient bientôt. Je vois message nga suka ngona bo s'abonner critique na yo commentaire na yo on a besoin de publicité on ming ba chrétien on a la boutique oyo parler comme ba nini ba chrétien benga biso on est là terrasse c'était pardon s'il te plaît pour te royate pour wana to royate même bengi Joël bengi Francis ya royate même benga na royate article nyonso mwana Nzambe aliba sele promotion biloko na ya mwana Nzambe séminaire campagne soki conférence tout nous sommes là à disposer 24 heures tokoya Nzamalo apambola bino. On a besoin numéro nanga plus 243 947 45 03 plus 243 947 45 03 ou soit il y a le numéro ya boss nanga mama Anna Kalamba izana. Soko bengi yeba yeso benga mama obenga. Obenga nota boy. Je crois papa na Chabil comme orphelin. Numéro neza wana. Mama Anna Kalamba. Ba orphelin papa na Chaleli. Okagala sango aleli. Na yebi ke mikolela koya Nzamba pambola tozana plateau na biso moya
ya mbishi ya kitoko. Que Dieu nzambe ya tolo na se, nzambe ya mema, nzambe ya mama Ana Kalambai, nzambe ya papa Carlos Kalambai, nzambe ya les Francis les Nobles, nzambe ya prophète Eric Samuel, nzambe ya papa Nash Israël, nzambe ya Lola, nzambe ya Congo, nzambe ya RDC, nzambe wana aozanga te kopambola yo. S'abonner. Ko sapete parce que oh isa chaîne yo ba chrétien. S'abonner. Merci.